Le but que non, il faut rebondir pour n'importe biso, mais pourquoi pas binosco ba combattre au niveau ya poto. Bon, koki rebondir na Kinshasa ko yanyo sobo kita mi ba combattre auto kita na Félix. Balande kuna bazai belé na Kinshasa, pourquoi bino mo kitite. Bo rebondir ensemble na baza kuna. Félix pazo kangate. Ba combattre te ngana expliquer parce que ngana zali nzoto mkusu molimo akolo mbabele ya Congo dia mtotila. Vrai combattant baibundeli ya solo tobundaka mpona mboka tobundaka mpona sukuti tobundaka mpona mbongo te bakombata ya solo est-ce que yebisa ngai kombata oyo oyokaka ntango nyonso oyo bakombata ya makasi oyo oyebi bazali na gasi omoni bango na Kisasa soki otali bayuyu mutu mosi baza na Kisasa aza te soki otali baodombo baza na Kisasa aza te soki otali bababe masombo wana mutu na ngai baambition baintervention po ntango nyonso baambition tosala ngai na babe masombo tokanga Champs-Élysées na 2011 ntango bayibaki papa Etienne Tshisekedi pouvoir na ye na 2011 ngai na babe tosala opération wana ya autour de Champs-Élysées. C'est la première fois diaspora congolais akanga Champs-Élysées ezali ngai congolais ntotila nzoto mpusu molimo akolo babe masombo tokanga nini wana tokanga Champs-Élysées tosomba simtarte ya lika tokomotinda ba message partout autozaki wana liste ba combattre belé na ba peuple et tout tokotinda message tokutana na Champs-Élysées bazwa biso de 14h 22h ngai na websa eloko moko oyo nyonso akolobaka eloko mpe tosela gouvernement bima obe topesa ye chance ozocontribue na compte ya trahison ya mboka na biso sai Congo dia totila oyo nyonso akolobaka tosela gouvernement ezeli bima topesa ye temps asala na totala ndenge akosala parce que ye moto azali kosala peuple congolais bozali kocomprendre que bozali kocomprendre te ezali mpasi mingi mpe mawa mpe esengo yango na bandaki na esengo mpe na mawa bozokomprendre te peuple congolais aza na kati ya likulu wana peuple congolais na na bimi te yango tozokunda mpo tobimisa peuple congolais na likulu soki totiki peuple congolais atikali na likulu libela bamateli libela génération Lende tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Maxi Bio Café yango connaît pas demande hémorroïde et le dimne ouais diabète soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona o melango tani la ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga to na problème na couple expliquer maman te longo ezo ko misabiso na couple yango yo tout ok traiter tous les maladies ou écouter na nzoto Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango e bongo yo ayuna pour yango to traiter pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko atuka numéro ngana se boluka ye moko grand prétérique Bio Café et kosala nzoto elengi tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio Café original bandeko tomela yango bona santé na biso ezali Zambe Tolobate Biloko boy Tolobate Nzambo yo Esese Otani Ozolule ya man ya yoba koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai biokuma olingi osomba
03 75 11 10 975. Bonne adresse ya Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka bakongolais na banzete ya mboka Kongo. Bokeba na pomade mpona kovingisa bamole mopenge na petolo. Somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ozu résultat. Ali na pomade Awatoza masa yanga takoyuna kiboko na pomade Awatoza. Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde diabète. soza na bezo mela pena café kitoko oyo Maxi Bio Café numéro yango wana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basakade kuta ngamo na omelango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bomba te poza ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer mama te longo ezo bomisa biso na couple yango yo. Tous les malades écoutez qui n'ont pas Maxi Bio Café nga vie de loin na melakango et bongo yo ayuna pour yango to traiter pe éjaculation précoce mari de nuit femme de nuit envoûtement familial biloko nyonso so meli café kitoko en tout cas numéro wana c'est boluka ye moko grand prêtre Eric Bio Café et osala chonjo te lengi tomela ka na bino yango Force Mbetu danger. Maxi Bio, café original, bande ko tomela yango bona santé na biso. Ezali Bonjour, bonsoir partout, Bozolanda Biso na Elengi ya Congo TV ya Tracy Mbelenga Pro, la main magique, la main d'or. Mote na bandeko nyonso surtout o bapesa biso litoyi pona kolanda masolo ya Congo. Masolo ya Congo tosola ka masolo o etali makambo ya mboka na biso Congo démocratique. Situation ya mboko pe analyse ya mboka o biso nyonso surtout toyebi sana leka ifana banana kopesa ba mbote na bandeko nyonso o balanda biso bisika bazali ner bondei na États-Unis na kati ya Dallas ba mbote ne place wali Germine Libaba la fille qui sent les bonheurs la salutation place aux allées na bosanité bon anniversaire à ma fille Kenaya place aux allées sali anniversaire dans eux et l'équipe kitoko na ebiki tonton t'aime beaucoup bisous maître Bolidor Maître Nzambe Amibali, Maître Bolidor na kati ya Risi, azo contrôler batonya sur na kati ya Risi, Blessing Molamba, venanga Jojo Ngangudila na kati ya Bela na Mokonzi, ya yonga citation, David Ifefa, Koko ya Mokonzi, aza Mokonzi, David Ifefa place aux alliés citation, sans plus tarder to take maman émission na biso to bito sur masolo ya Congo. Masolo ya Congo to sur la makambo etali makambo ya Congo. Toko meka moi ko sala na analyste na biso aza quelque part ya pesa na biso information Congo yango lelo ba kiaza ba makambo to solona toko meka ko yoka ye parce que yene mutu azana maloba mingi o tam so so pesa biso o tam so lobi eza pona biso toko landa ye to yoka nini ezoleka na mboka donc situation ya mboka na minutes oyo ndenge ezoleka par rapport ya tournée ya président Félix Tshisekedi par rapport à Martin Fayulu bandeko surtout au basola mambo ya Congo sans plus tarder na meko benga ina meko kotisere na kati ya émission na biso toyoka nini vie na biso ndeko na biso azana posa ayebisa biso
Bonjour, mon frère. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Boni, mon vieux. Boni. Bien, viens, naza déjà en direct, naza pour ça, to solaka, ndenge to solaka. Ope sabi so situation ya mboka na minute o ndenge ni ezali. Ouais, déjà, tous en direct, ope sabi so situation ya mboka ndenge ezali par rapport ya la situation oyo ozwi sikoyo. Merci. Ok, merci na peuple congolais au bazolanda biso à travers le monde entier. Donc au bazali partout dans le monde. Donc ezali pasi, ezali mawa, pasi ezala po ezala. Esengo pe ezala po ezala. Mais omoni bana na Nzambe, il faut que passer ta monyoso ya malamu eyela o liboso. Parce que solo moni mutu ta monyoso nzile ezalaka bien azali mutu ya oyo Nzambe ata miso te. Mwana na Nzambe fo okutana na bokoso tena bapeki te la mutu ya o liboso. Wana ta kopambama eza mpe ndenge moko citation oyo mboka biso. Peuple congolais aza na pasi, aza na kati ya libulu. Mais ekikoma na ntango moko peuple congolais bakobimisa ye na libulu. Ifo azala kondima. Parce que po eza malobami, makomami, ese ekomama ese elobama. Parce que liloba sika ezalaka te. Mutu moko te na mokili olobaka atali liloba sika. Parce que maloba nyonso tolobaka ese elobama. Congo ezala libéré bientôt. Ouais, viens, on tourne pour ça toute la situation à Mboka la minute par rapport à tourner à Félix Tshisekedi par rapport à Martin Fayulu n'enga fundi na Union africaine n'enga toyoki d'habiter Europe cette situation à minute à Mboka. On a d'abord na tango ya olobi à Martin Fayulu na Félix Tshisekedi. Martin Fayulu ce qui a fundi na ba tribunal africain kuna azala raison parce que pour tribunal oyo ya mboka na biso ezali bien te parce que ezali bato nyonso bazali nommé par Kabila parce que Kabila moto azodirige bango ntango nyonso même na minute tozali boye Kabila azocontinue kodirige mboka na biso. Alors tournoi ya Félix Tshisekedi pour ça. Alors ezali azokende comment nino bengi Félix Antoine 15%. Combien de pourcents? 15%. Ah, ok. Merci. Donc, voilà le pourcentage donc il faut parce que tout le monde alors il y a 15%, il y a Félix qui se dit 15%. Alors, on a tout ça à travers l'Afrique partout, à tout Tambola. Et ça, on a autour de somba pouvoir au peuple, au racine à ma boca peuple. Il y a un moment il faut attendre partout. Et ça n'est moi si à Numba, moi si à ça a besoin à Zazemi. Il faut aller au Mobali. Pour Mobali à Sangananaye pour à Zazemi. Parce que si on a Sangana Mobali était à Zazemi, ils ont dit Félix 15% à Zotambola partout pour asomba pouvoir partout où le peuple congolais a PCT. Mais à Rouge, on peut pas t'attendre, où il y a des dictateurs, où nous sommes à Bango, bilan à Bango à Congo, à quel partout ça a été, on parle, peuple congolais, à tout cas, temps, nous ne pas. Peuple congolais a continué toujours à défendre par le Tongo, n'a pas quoi, à foutre à monter, tant que je ne sais pas comment qui ma maman m'a pas. Peuple congolais m'a connu aux autres, m'a connu 4 fois, 3 fois la journée. Mais avec tous les appels gouvernement dans le pays, le gouvernement peut pas limiter to juger combien 100 jours peut pas quitter. Ndeko na ngai na web sa eloko moko oyo nyonso akolobaki topetosela tosela gouvernement bima obe topesa ye chance ozocontribue na compte ya trahison ya mboka na biso Zaïd Congo ya totila oyo nyonso akolobaki tosela gouvernement ezeli bima topesa ye temps asala na tota ndenge kosala parce que ye moto azali kosala peuple congolais bozali kocomprendre que bozali comprendre te ezali pasi mingi mpe mawa mpe esengo
yango na bandaki na esengo mpe na mawa bozo comprendre te peuple congolais aza na kati ya likulu wana peuple congolais nana abimi te yango tozobunda mpo tobimisa peuple congolais na libulu soki totiki peuple congolais atikali na libulu libela bamateli libela génération descendant ya bana na biso ya bana na biso parce que tumba o biso tozobunda eza na biso te bitumba o tozobunda ezali mpo na avenir ya bana na biso bana na biso mpe bakobotaka tokozwaka bakoko soki nzambe akotia biso bilembo tokoma na bata wana monaka mpe bisengo ya bakoko na biso mais soki mpe nzambe ate bilembo tokoma ti na batango wana te mais ekezala malamu mpo na bana na biso parce que mpoya eza avenir na biso ya bana na biso tozobunda kaka mpo na biso te te mon frère omoni koza boye totie makolo na se motu eza likolo mais ekomaka na ntango moko boye ezolo ekomaka likolo na ntango wana nzambe abendi molimo na ntango nzambe nana abendi molimo te bunda mpo na kongo parce que soki partout congolais azali soki obundeli kongo te ezali mpasi oyebaka suka ya liwa na yo un jour nzambe akokondane yo okotunanga mpona nini akokondane yo parce que apesaki yo terre promis oyo bato nyonso monde entier oyo ezolesa monde entier bamboka nyonso tozali oyo miso na bango ezali kuna oyo bazoconstruire bamboka na bango na mbongo ya mboka na biso na minere ya mboka na biso na richesse ya mboka na biso bamboka epafuka partout niveau ya biso naina zonga place mo olobi ana olobi keno il faut kobunda mpona mboka na biso mais pourquoi pas bino siko bakombate oza niveau ya poto bokoki okebunda te na Kinshasa koyo nyonso bokita bakombate baozokitakita na Félix balandi kuna baza ebele na Kinshasa pourquoi bino bokiti te bokebunda ensemble na bato baza kuna Félix mpe azokanga te. Merci ndeko na ngai bato kola bino tozala posala mboka na biso sokola bino batedis pour poser une question puis c'est répondre dans vos amis. Merci encore. Bon, pour ce qui est du Togo, n'a rien à au moni baoyo bakiti soit déjà ba combattant ou on a ba combattant baoyo bakiti baza ba combattant baoyo bakiti ba diaspora baza ba diaspora de bazali bato alandi gâteau il y a le Congo. Voilà, connexion. Ouais, voilà, ndeko mo connexion et mekimo déranger donc tozo continuer na ndeko na biso apesa biso ba analyse. Omoni question na utu na ye ouais, allô. Alors oui, selon biso ba combattant solo o tozo pundela Congo, o to ebiki Congo ezali mama na biso parce que ngai na yo biso nyonso ba congolais lo kesangi siso ezali Congo. Te question na ngeza iboye, question na bande lisusu na tuni pourquoi bino bolobi ke photo bundela Congo? Pourquoi bino baninga bakiti ba combattant biso bakiti Kinshasa na Félix? Bino siko ba combattant partout bozali, bosale photo okita kuna parce que Félix pas au kanga na ba tuté. Alors pe okanga mutu monte. Bokita oke bunda na ensemble ezala bien. Mais mon frère, vous comprenez, Mboka est sous-occupé, Mboka est libéré, Mboka est libéré, Mboka est sous-occupé par les Rwandais et les Occidentaux. Oyo bakiti bazali bazoba bazali bakombatate yango yango ya nola on assiste ko pesa réponse à voter. Oyo bakiti bazali bakombatate bazali bato ba ya ba fanatique na bitumba na biso ototo bunda ya ko sokola mboka wana. Bazali ba fanatique baza bakombatate soki otali te parmi oyo bakiti wana bazali barésistante bakombatate oyo toyebi te parce que oyo bakiti oyo baoccidentaux bakiti bazali mpe bato oyo bazali soife du pouvoir bakekabola gâteau parce que mboka na minute ezali s'occupé par les Rwandais et les Occidentaux mboka eza libéré te ndeko na ngai en plus c'est Félix 15% ye te moto azodirige Kabila moto azodirige toujours Kabila eza moto azodirige toujours parce que baza deux gouverneurs na kati ya Kinshasa wana ezali gouverneur liposo ya tete ya mutu ya mboka na biso ezali Kabila et deuxième gouverneur oyo ya Kabila azotinda kende boye kende olelanga na nzela ezali Félix 15% parce qu'il y a ezali kola Kabila azokende kopangusa salité ya Kabila partout Kabila asumbaki ye azokende kolongola baniei wana
Est-ce que peuple congolais vous comprendre, vous comprenez? Dans le président, il y a Afrique, il y a Union africaine, il y a Égypte. Mais avant tout, programmer Kabila Tindaki on a une délégation à Bango qui est d'Égypte, qui est des valises. Est-ce que vous avez une formation? Est-ce que vous avez une délégation à Félix? N'a pas permission Félix? Jamais. Parce qu'il y a une permission à Kabila. Donc Kabila, on doit diriger. À Tini, on a des valises, parce qu'il y a en Égypte bien avant. Parce qu'il est soigné. Félix, 15% qui est partout pour Alongola Niei, Oyo, Kabila a soumis, par sanité, Oyo Kabila a soumis. Donc Kabila, à Zalakati, il y a Félix 15%. N'est-ce qui bandeko misusu batalaka bafilme mpo nga natalaka banovela te eza bafilme mo banovela boye babako dépôt par notre comprendre exemple yo te pisi mais eza moto mosusu aza na kati na yo yango na minute ozomona yango na ndeko na ngai baoyo bakiti bakombata bakiti na Congo kombata moko te akiti na Congo baoyo bakiti bazali bakombata te nga na explique oyo parce que nga nazali nzoto mpusu molimo ya kolo mabele ya Congo dia mtotila vrai combattant baebundeli ya solo tobundaka mpona mboka tobundaka mpona supu te tobundaka mpona mbongo te bakombata ya solo est-ce que yebisa ngai kombata oyo oyokaka ntango nyonso oyo bakombata ya makasi oyo oyebi bazali na gazi omoni bango na Kisasa soki otali bayuyu mutu mosi baza na Kisasa aza te soki otali baodombo baza na Kisasa aza te soki otali babe masombo wana mutu na ngai baambition intervention oyo ntango nyonso baambition tosala ngai na babe masombo tokanga Champs-Élysées na 2011 ntango bayibaki papa Etienne Tshisekedi pouvoir na ye na 2011 ngai na babe tosala opération wana ya autour de Champs-Élysées. C'est la première fois diaspora congolais à Champs-Élysées. Ezali ngai congolais totila nzoto mpusu molimo akolo babe masoko tokanga ni wana tokanga Champs-Élysées tosomba sim carte ya lika tokotinda ba message partout pour tozaki wana liste ba combattre belina ba peuple tout tokotinda message tokutana na Champs-Élysées ba jour biso de 14h 22h tokile ba garde vie pour nous déclarer vérité de Zirde. Il y a papa qui s'est quitté en 2011. Mais tant que c'est qu'on a minute sur 2018-2019, Martin Fayol a déclaré vérité de Zirne. Pour qu'on puisse en tribalisme côté. Non, mon frère. Ouais, viens. Pour toi, mais comment clôturer, bika TV zangonga. Toi, mais comment clôturer au concret, moi 2 minutes. Possible à citation, to continuer miso mususu ata basi moi bika internet c'est ça ka batango banini, c'est ça. Oui, Internet, c'est là que vous minute, vous allez pas journaliste, vous participez parce que vous contribuez, mboka et la passe. Dès qu'on a ce qui est tiki kaka mboka et parce que mboka est qui malé bitala, na mboka na yo Congo, chinois a comme foot taxe. Chinois a foot taxe, chico foot $10, mutu kamulu no foot $100. Ba tous les chinois ni chinois a eu son gouvernement azana nyongo na biso. Nous avons combien? Au moins, tant on nous a expliqué que Mboka est que les names nous comprendre les peuples congolais. Hein? Autant là-bas, je vous montre un Mickey, mais vous montrez un botal qui est liquide, pour la monka, pour la monkate. Hein? Et si vous la monkez, mais vous téléma. Hein? Au sénateur, vous payez au télémisayo. Parce que, au sénateur, tout est au télémisayo, ils sont à Congo, tout comme un biso, à Congolais, tout comme un yango. Biso, à Congolais, tout comme un yango. Papa c'est moi qui manga le bar que non bana na ngai ba bimi ba kimpumfulu ba tozo mona ba kimpumfulu ba tapamba ba ngoni ba kokanga la mboka oyo ba kusokola mboka oyo biso yeyo ba mvuluzi biso yeyo tozo bunda na musika tozo bunda na kati parce que bitolo na biso za na kati ya mboka wana mitolo na biso ilia mali bola ba ngoma da saramte mitolo na biso ilia mali ba ngombe te na ba Rwanda te biso bitolo biso kundama na kati ya mboka wana ya Congo tant na bila kati ya mboka ya Congo parce que Congo za munene na kotaka teke no Kisasa parce que tout ça partout Congo za munene donc Congo ne za mama na biso to kotika jamais mboka na biso été de moke ekende ya moto zo bunda tango nyoso
mpona kofortifie bandeko bayeba bandeko balamuka batelema bandeko esi balamuki bafungoli miso peuple congolais ezalaki ya kokangama misi efungwami félicitation peuple congolais azalaki ya kolala esalamuki félicitation peuple congolais telema bima po tosokola mboka na biso parce que eloko asuka oyo tokolibere mboka na biso ezali article 64 ezala na kati ya concession ya soulèvement populaire oyo peuple abima mpo abengana bapaya oyo bali kozwa pouvoir na force po kabila akei te ndeko na ngai makambo ya Congo eza pasi parce que naotosola na camarade na ngai leka bosha leka nani ya oyo nani ya service secret ya kisasa kale natosola na elobi masolo ayebi senga tosolo na ye dossier oyo vie na bango aopetela bango eyaka na pale ozosolola ndenge ya famille vie de famille bazosolola masolo misusu abike ye moko mpe yaya na bango ndenge makambo yango ezokende kongo ndenge ezokende teni azosepela te mais aza na kati ya bwati yango akosala nini ye moko mpe azolinga base sauve mais eza pasi ndeko nanga soki na fongoleli dossier oyo na otozwa lobi okolela ouais vieux dossier wana ofungolanga bomba tofungolanga na émission ezo ya ebika ngonga nazio déjà 16 minutes donc voilà na obengo à la prochaine to solonga ta lobby to sala émission mosusu voilà merci ouais voilà wanza ki ndeko na biso tabai to zo to sala mingi analyse aza mutumwa imo mambele na mboka Congo bon donc onyo solobé et za ko engager kaka ye donc c'est ça aza congolais aza pe na posa ba congolais ba yoka ya mona ta mosusu abenga ipo to sola émission c'est comme na suka ya bino ezalaki Teddy's na Elengo Congo TV ya Tracy Mbelenga Pro ba citation na Germaine Libaba la fille qui sont les bonheurs mobali mwasi ya mobali na ye mwasi ya mobali na ye mwasi ya moto ndenge baloba ba congolais ya Brazzaville ba bon anniversaire sous na bébé na biso Kenaya bon anniversaire à bébé Kenaya place azali maître Bolidor Nzambe ya mibali partout place ozali ba tutu azali to pesi bino bambote blessing mulamba venanga Jojo Ngangodi la ma sœur la belle choc na kati Dallas va cette semaine to comme na suka ya bino ezaki Teddy's na Lenga Congo TV mais abonné na États-Unis ya ngwana wa citation partout la biso oh Francis Bandobo la formidable na kati ya Kazan ba citation tokutani mbala sima na Elengi ya Congo TV. Elengi ya Congo Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga Pro Tracy Mbelenga Pro kata